Gizma Wete concert na ye ya la cigare elekaki bien ou pas? Récite ezalaki total ou pas? Bandeko nanga tobetaka masolo elikolo nango tobeta mpe lisolo ya papa na biso Koffi Olomide oyo azali bongo papa ya Fally. Tomonaki pardon eke ezongi. Est-ce que pardon wana eza sincère to te? E tokolobela mpe baconcert ya bandeko mosusu oyo baobeta lokola ya Héritier Wata aza na concert na ye bientôt là, et faire egola mpe tokosala juste ba-analyse comme d'habitude nde tomesana ya la famille. Voilà, mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Un grand merci na bino na baye nyonso o bolinga biso partout esika bozali, ba conseil na bino, ba remarque na bino. En tout cas esalaka biso super bien. Vraiment tolinga bino mingi ya biso. Vraiment bo s'abonner, bo liker, bo partager kande to senga bino. Voilà la famille. Déjà avant to banda Héritier Wata aza na concert na ye le 21 septembre na la scène musicale na Paris. Bandeko nanga bokende bele ko soutenir musicien na biso Héritier Wata. Déjà aza na Paris, déjà na ba oya ye ba musicien na ye, malgré bato bakoloba atiki ba journaliste ya malonga. Pourquoi sali bongo ba musicien pe bakomo banga ba journaliste bazo décevoir bango tellement ebele bazo pesa bango passe. En tout cas bato bakomo banga ba musicien ebele bazo banga. Et puis toyebi te soki peut-être bakolanda parce que toza nanu mwa quelques jours eza nanu, mais en tout cas oyo biso toyebi ba journaliste na ye ebele oyo balobelaka ye oyo badefandaka ye batikali e nyonso wana oyoka kaka main noire. Donc ya oloba mingi eza te, mais oyo eza important eza ke musicien na biso Héritier Wata akobeta le 21 septembre. En tout cas bokende bele soki na osomba billet la famille somba billet ekosala biso bien. Et faire rigola pe déjà bimitaki affiche na ya le 26 avril na New Arena. En tout cas 2025 bandeko bo se préparer bagolwa boza wapi bo se préparer nyonso wana eza kaka Congo moto ezo gagner. Pourtant ba mission na biso bakendaka tant basalaka ba tourner wana ba yembaka ba betaka ba concert wana bandeko ebele batunaka oh musicien ya wapi soka yoki ka za musicien ya DRC Congo. En tout cas esalaka bien makasi, honneur ezonga kaka na mboka na biso. E Fally Ipupa Aigle yepe toyebi aza na tournée américain kana 2024 oyo, et aprometaki biso déjà Stade de France na 2025. En tout cas musique ya Congo ezomata sekomata. Voilà tokolobeta siko lisolo tokosala analyse leki na biso ya na biso mwana na biso Gizma Wete oyo tobeta concert na ye samedi passé na la cigare. Voilà, en tout cas concert wana ezalaki super. Bravo Gizma Wete, boende zalaka. L'homme doit se battre. Tout le monde vraiment Gizma Wete azo se battre na musique na ye wana. Malgré ça na bato ebele balobaki Gizma Wete en musique na yoka na ate alobelaka nini juste nanani nanana. En tout cas biso mo ba témoin ba image ezali ba image ezokende zozongo moni ke Gizma Wete en tout cas abeti concert na ye kitoko, et a invitaki pe ba oya ye, a invitaki ba yaya na ye ya musique, a invitaki penza ba oya ye bandeko nanga. En tout cas bazalaki wana tomonaki singila tomonaki pe ba mususu, et surprise ezalaki Fally Ipupa Aigle o bato ebele balobaki Fally Ipupa alingaka kosoutenir baleki te, alingaka kosala boye te, alingaka kosala boye te. Enfin même ye mo Gizma Wete balobi andimaki te ke Fally Ipupa koya kosoutenir ye la famille, mais amoni Fally Ipupa ye pourtant asengaki invitaki Fally ayebisaki aza mambo ebele osala, mais aotala. Donc ye moko azalaki sûreté et comment la présence ya Fally Ipupa. En tout cas esali Gizma Wete wow, esali esengo concert na ye, même ba mélomane na ye ba sepila kitala kaka
dessin seti betami sur place wana. Donc la famille ezalaki nde ya koyinda na concert ya samedi ya Gaze Mawete. En tout cas bravo bravo et merci beaucoup na Fally Ipupa boyende ezalaka bino boza bayaya bosi bomati surtout niveau oza nango ezala bien ko soutenir baleki parce que bango nde ba remplacer bino lobby bino bozo kola to mona ba kofi ba koli ba jibe ba mwana ba wera et bino ba héritier ba feregola. En tout cas bino nde bozo ba relève malgré yoza le king number 1 wana vraiment toko kosate toko kosate wana vraiment za bongo. Mais en tout cas bravo et merci beaucoup na soutien pour na leki na biso Gaze Mawete. En tout cas bandi konanga Gaze Mawete azana ba melomane na ye po banzembo oyo betami wana ezana banzembo musunga kuna ebite na milobela ikanga bi Gaze Mawete azana banzembo kitoko boye yoka bato esengo ya kosakana te bango moko babini Fally Ipupa so bomoni place mo bayambana kina Gaze Mawete ayebisi yo nde tembe parce que Gaze Mawete andimaki te ke Fally akozala wana po soutenir ye. En tout cas concert elekaki vraiment kitoko so bokoti na ba page bomona concert ya leki na biso Gaze Mawete ndenge elekaki tokozela ye pe susu na ba production mosusu asala suko leka oyo asalaki ekezala vraiment super bien bandeko na ngai. Bato ebele bakanisaki ndenge Gaze Mawete asalaki featuring na Kofi veut dire que baza sou bien te na Fally. Or congolais totika mitema mabe tolinga to soutenir bato. Fally azaka te wana fo azalaka na Gaze Mawete. Gaze Mawete azaka te wana fo ka Fally azana besoin a évoluer na musique. Alors dans mboka na biso Congo tozana ba musicien ebele oyo bayembaka bien oyo bakoyi pe ko soutenir bandeko na biso mosusu. Donc c'est un peu ça tolinga kopelisa ba moto moko ezanga tina te place moto ezate. Voilà toleki côté ya Gaze Mawete tokoti côté ya papa na biso Koffi Olomide bandeko tomonaki matanga ya Mimi Tikeva pe à son âme oyo azaki mama présidente ya F Victime ndenge auta ekotika biso et tomonaki soutien à Fally Ipupa. Non Fally Ipupa bravo Fally Ipupa oza moto moko bien moko non Fally Ipupa imaginez-vous famille ya Mimi Tikeva ezalaki ya kokabwana ezalaki vraiment ya kokabwana. Je crois bomonaki ba image batu ya lemba bazalaki malemba biso tokoke matetete bata matete zaki biso awa matanga omonaki baolela matanga na poto pe bani epai bakamarade epai ya Mimi Tikeva famille epai mosusu na poto. Me ndeko na biso Fally Ipupa asalaki nyonso pona kosangisa bato wana nyonso. Preuve ane tomoni organisation ya Congo esalami bien matanga elekaki très bien baleli Mimi Tikeva na kimia ti elongwe Kinshasa na matanga ya Kinshasa bino mo bomonaki présence ya mama na biso Nana Ketchup na oya ye molongani ya Fally Ipupa et tomonaki déjà même ti na veille mortuelle Nana Ketchup aza na simplicité moko. Non. Tout le monde a bassé ba musicien musu bazaka oyabu ya umelita ke ye. Déjà na fait mortuel bandeko na tout le monde ki ndenge Nana Ketchup ayaki matanga simple comme bonjour aye alali titongo et matanga ezaki malili ayebisi besengande atelema akekoloba na micro bandeko batelema babouger nzoto babina bacha musique bandeko babina po Mimi Tikeva azalaki moto moko alinga ambiance aninganaka mingi azalaki moto malili te et tomonaki Nana Ketchup bando telemisa banana boduga bando telemisa ba edi badiata telemisi bato molongo ebandaki wana bakomobina bango nyonso. Quelle simplicité. Moi si mon ota olinga sala ngo babasi mosusu bongo olinga ka bamoni madame abamoni kayenda za likolo ya bato nyonso. Mais tomonaki genre
ya komikitisa nana ketchup tina niveau wana non. Eliko na matanga na cinquantenaire bino momonaki o elekaki wana Fally Ipupa yaki avandi na mwasi na ye na début na fin ya matanga bazaki wana et komi e ko visiter corps ndenge ezalaka kaka kotia fleur genre de fleur Fally nde artiste parce que nana aza star te Fally nde star et azalaki accompagné na mwasi na ye ti liboso ya cercueil fleur o bayelaki Fally bapesaki yango Fally mais Fally na honneur oyo amonaki apesa mwasi na ye azwi fleur wana bandeko nanga acentre yango pa mwasi na ye mpona olobaki ye aza mwasi nga na mobali apesi mwasi ni valeur oyo bandeko ebele esalama te so ezalaki musicien mosuka ndenge azwi yango bongo ayoki edepose yango bongo me atali na ana mwasi na nga mama yozwa yo tya ndeko no mwasi akufi e nana ketchup bomona ye ndenge alelaki wana quelle simplicité bandeko na nga vraiment tokoloba bravo na nyonso oyo asali mpona matanga Mimi Chikeva eliko nango alandi matanga tina poto tomonaki na poto ndenge matanga wana veye morteur azalaki wana na tongo po bakunda aketi na cimetière e Koffi Olomide na kati ya église tomonaki présence ya Koffi Olomide na oyo ayema masi bayaki kokota bato ebele balobi mpo ani fallait akende opesa Koffi Olomide mbote te eza manque ya respect nanani nana congolais mpo ani tozalaka boye ebongo Fally Koffi mpo ani apesaki mwani Fally mbote te parce que biso nyonso tokenda baklasse biso nyonso totanga balakisa biso ntango ye okuti bato yo nde fo opesa bato mbote ezalaka bongo e Fally ayebi oyo eleka atali oyo nakopesa vie mbote te epuis baya baartiste ba 12 mpe ezanga te oui ba 12 ezanga te liboso bato ebele bongo opesa vie mbote andima te soni Fally avandaki na kwa na ye Koffi pe akotaki afandi na kwa na ye baye kolela parce que Mimi Chikeva aza moto ya bato bandeko na nga Mimi Chikeva aza mwasi oyo aleka na baorchestre ebele voire même Fabrikas azali na baconcert mais asesakifiaki toyoki même ke concert ya Fabrikas soki esali mpiaka bongo soki ki abeti bien te eza mpona matanga akendaki pourquoi parce que ayebaki nani qui était mama wana mwasi wana apesaki ba valeur na ye ya suka apréféraki même concert na ye ebetama mabe likolo ya mwasi wana Mimi Chikeva alors tomoni Koffi ayaki ezalaki deja eloko bien makasi po Mimi Chikeva ayebani bawera bajibe baheritier bango nyonso azalaki mwasi moko asutena bamusicien mingi bandeko na nga voire même Fally Ipupa ntango alongwe quartier latin Mimi Chikeva baya bato basutena Fally bakoma kosala bareunion na bapoto wana mpona kaka Fally bayeba stratégie ni bakosala e liwa na ye epesaki pasi nde omoni Fally ahonoraki ye ndenge asengelaki kohonore ye wana et après matanga ya Mimi Chikeva tolali tolamuki tomoni voice ya Koffi ebimi la famille bolaike s'il vous plaît voice ya Koffi ebimi akoloba sur Fally aza moto moko bien Fally aza le king ya musique congolais amemi musique musika alingaka ye mingi Fally aza le king ye aza le double king avant prince azala fo roi azala toyokaki ba voice ndenge Koffi Olomide alobaki eliko nango arapele biso nzembo ekashaka la famille ayebisi biso na nzembo ekachaka Fally Ipupa nde azalaka collaborateur na ye bolingo eza makasi envers Fally alingaki mingi preuve ane balataka ndenge moko oui toyebi nzembo wana balataka ndenge moko mais qu'est-ce qui prouve bandeko na nga que pardon au Koffi Olomide aye nango eza sincère qu'est-ce qui prouve qu'alingaka Fally
parce que yé moko ayembela biso l'amour toyebaka yango na ba preuve d'amour. Ba preuve d'amour eza ebele, eza bolingo. Preuve d'amour eza na ba façon ebele. Koyebisanga te nga nalingaka yo mais soki namoni mabe na yo moko balobeli nazwi yango nake poste na page na nga après naloba nalingaka yo. Là c'est faux la famille. Nayebi te soki nani ocontredire nga na mambo na oloba. Yo oyebisi nga olingaka nga. Oyebisi nga olingaka nga la famille mais kuna soki kaka bafinga ozwi yango poste na page na yo. Soko yoki kaka kuna mwasi moko abimi akosi na bota na ye oposte sikobo olingela nga wapi. Muto balingaka eske basalaka ye mabe? Muto balingaka eske balezaka ye? Tomonaka Koffi Olomide neti boya auto poste fere. Concert eza na ntina avril 2025 ma poste yango. Et fallait to ebi kaza na tournée américain, pourquoi pas à poster yango? Et qu'est-ce qui prouve aussi ba audio wana eza ye? Parce que avec Koffi Olomide aza capable ya kuwanga na kezaki yete. Ezaki yete abimisa ki ba audio wana. Qu'est-ce qui prouve qu'eza ye? Et pourquoi Koffi kaka so total na ba musicien nyonso ya Congo? Bazé belé. Mais la plupart na bango ka Koffi mutaza na ba problème ya ba musicien wana nyonso. Tomoni Koffi azaka mwa bien na ba bana wa mike bazo bimo ba inonce ba gaze mais ba wa likolo ba Koffi ba jibe ba weha ba nyoka longo ba bozi ba redi. En tout cas bezé belé pourquoi ka bayoka na ate na Koffi? Donc tout le bake bato wana bazaka mabe Koffi azaka malamu. Na mokili balobaka zanga mbongo mezala na bato. Et Koffi pardon en eza intérêt ou pas? Ou bien asali yango parce qu'il yebi que fali pour pas na concert na Stade de France année prochaine peut-être à cause invité d'honneur? Ou bien asali yango a raisonné kaka e honneur o ba pesi miti keva nga pe jour na nzala te fali pa ko sala nga yango. Or toyoka ki déjà alaki biso asali biso na nzembo ke mama si muto akosala nyonso. Vraiment ça fait mal. Et un moment Koffi Olomide faut arrêter ka ba blog wa salaka. Na ebite soka zala na ba conseiller ou pas. Ozwi mwana wa mobali o jeune blana mosaka ucholongwa pa na ye. Blana mosala akenda mosika na ba propos concernant papa na ye. So to landeli bien la famille. Oyoka Koffi abanda otinda ye. Lo babo esala e boy. Et ye pas ki maele te azo sala. Or abosana ki mosaka ata babandeli mokila kotikala aka papa na ye. A kotikala ko changer te. Et na bana nyonso Koffi abimisa fali nde mutazwa vie. Alors pourquoi pas ko protéger fali yango? Pourquoi pas kolinga kozala na ye bien? Ozo préfère ozane na ba problème. Ezala nini? Age peso pusana. Et to ebite fali akolimbisa ye. Est-ce que fali vraiment azu pardon na motema na ya limbisa vie? Et na ba homi bali to ebi na nazala na problème amninga la famille. Vraiment, vous avez des commentaires, vous likez, vous partagez. Pour Toyeba, fali a olimbisi banan baza pour fali a limbisa e banan baza contre fali a limbisa e. Parce que muto aussi baswa na nyoka. En tout cas, ayoka asomo, abangaka. Abangaka même eloko mobo ya singeleka. Ah oui. Donc, il fallait que muto baswa idi ananyoka. So tu tali bien, so banga pe, aza muto. Donc, c'est un peu ça qu'il faut vraiment à changer dans ma belé. Tout ça, il y a analyse sous tout ça là. Qu'il faut à changer dans ma belé. Muto nion son amokilo azanga ba défaut mais Koffi c'est comme si trop c'est trop. C'est comme si trop c'est trop.
mutu mosusu azani motema mabe te me nayebi kote kwa naloba ndeni nayebi te. Donc c'est un peu ça là qui est partagé. Toi qui juste kosala mo analyse mokie mpona otala soki bakambo kofi alobaki ezala euti vraiment na motema na ye et puis tozodute soki eza ye bandeko na ngai, est ce que eza ye moto abimisa ye bapropos wana ou pas, toza na mwa badoute. Et voilà, bisous, bye, tomonani na numéro ekelanda.